Ouais, bonjour, bonjour. Bon dimanche Nabino na la grande découverte. Ezanga chroniqueuse Nabino Betty Molato. Na souhaité bino bonne année Nabino bon dimanche Nabino na musika eska bozali lokwa na Dej Molato na peso bon dimanche na Luanda ba Mitterrand Anakin ba Prince ba Raoul bino na souhaité bino bon dimanche bon dimanche. En tout cas lelo tozana surprise moko na memel bino avant na binisa invité nanga aza invité spécial. En tout cas bo liker, bo s'abonner, bo za décider. Boyebi bien que o eza la grande découverte. Na la grande découverte to lobela nyonso. Donc to bomba te nyonso e batami même na sama bele bimaka. Yango na ebisi no bo liker, bo s'abonner, bo ze belé na ebi ke bo landanga la banda kuna minute to en direct, bo za décider, bo za toujours bien. Ouais, merci. Na mon invité na biso déjà yé à Koti. Ouais, bonjour papa. Bonjour tantine Betty. Merci beaucoup. En tout cas, papa, biso tozana la grande découverte. Lelo, na eko sala bana la grande découverte surprise. En tout cas, na ebise bango lelo na kozana invité moko spécial. Donc boza invité spécial. Na musika bazé belé bazolanda biso. Et zamalam o se présenter pour bayeba yo ozanani. Merci beaucoup pour la parole. Je me présente. Kombolanga Jean-Claude Basakumuna Ndebolokanda, Nazali pasteur na mission apostolique mondiale à la montagne de l'Éternel, P Nazali Munganga. Ok, j'espère que bana la grande découverte boyoki au papa Azali pasteur Azali P Munganga. Alors papa, ezana ba question moko bana la grande découverte bazozela bazwa biyano na bango. Lelo tokotuna moi ba question et vous appena mingité tozopa ta mingité bazolinga baye basir prophétie. Est-ce que vous expliquer bana la grande découverte ou eza prophétie poto yeba malam. OK, merci. La prophétie au fait c'est quoi? Ezali message oyo euté pa na Nzambe. Et Nzambe tangaza ko transmettre message na ye ezali na basal o azopona oyo mingi bazobenga na kombo ya ba prophète. Et ba prophète wana nde mutu baza na lotomo ya kopesa libota na Nzambe message o eko édifier bango parce que prophétie ezali pona édification pe avancement ya œuvre ya nkolo. Donc voilà en général ce qui te sengi te expliquer prophétie to koyi koloba na domaine wana sans pourtant entrer dans les détails. Ouais, merci. Prince Mola, ton amon kozue yanona. Merci beaucoup, papa. Papa Jean-Claude Basakumuna. Siko, ils ont un prophète babime belé. Bazo pe sa ba prophétie, mais bazo kwa aussi sa ba problème. Ils ont bimana kat sa ba prophétie wanate. Et raison nango ezani, bana la grande découverte baïba. Bon, ba raison eza ebelé, mais o senge to tchana mutu. Il y a plus d'une décennie, nous avons traversé une crise multidimensionnelle. Nous avons une crise socio-économique, sanitaire et une crise qui a une période et même un phénomène. Phénomène est un événement inhabituel où il se présente dans la société, mais il est là pour un temps. Et même dans l'église, dans la société, il y a un batu mususu oyo crise wana est affectée bango parce que crise est épargnée à ta couche moko à société même dans nos églises et vous verrez que tant mutazo luka ko s'en sortir akoluka asimba n'importe où pona ko trouver ba moyen de survie. Voilà pourquoi ils appellent crise et ça ba prophète mususo crise est engendré bango. Donc crise est memi bango na koluka kozwa solution. To ko même na Actes des Apôtres chapitre 16 to komona ezalaki na femme moko oyo azalaki na ba maître na ye et bazalaki kosenga exercer métier ya ko prédire makambo et métier wana ezalaki ko générer mwa mbongo oyo ezalaki ko sunga ba maître na bango et nous verrons que plus loin tant Paul na Silas bazotambola pona kosala musala na Nzambe mwasi wana bandaki koya aza ko prophétiser oyo ezalaki ko bimana munoko na ye. Et ezalaki vérité alobi ke o baza basala Nzambe o azali kolo koleka pe bazali na message moko ya lobiko mais malgré tout véracité il y a problème wana il y a prophétie wana
ezalaki kouta pa nzambe te. Po Bible lobi bien que moi si on azalaki na esprit ya Python. Mais lokola Paul azalaki na discernement a se laissaki emporter te, il a compris que non, c'était un message où ezalaki pour na lokumu na nzambe te, mais pour na ko détourner attention ya bana nzambe vers maloba. Voilà pourquoi Paul ayebaki na kopamela mwasi wana pe molimo wana ekendaki. C'est-à-dire vraie prophétie ezali mpona koramener mitema na biso epai na nzambe pe motema na nzambe vers nous, mais mpona contourner attention ya bana nzambe vers les choses de ce monde te. Aujourd'hui il y a des prophéties qui viennent uniquement pour détourner l'attention des enfants de Dieu. Au lieu total à Christ, tout comme que présenter batu mituka, tout comme que présenter batu mabota, tout comme que présenter batu makambu oyo ezali éphémère oyo koleka. Or que Bible lobi nyonso koleka maloba na nzambe ekotikala te. Et raison ya église, but ya église na sena tango ezali to préparer mwasi na kokutana ya mobali. Alors prophétie nyonso esengeli ramener biso na ko préparer kozonga ya Jésus-Christ et non dans les choses de ce monde, donc contourner batu na makambu mususu autre que le royaume des cieux. Ouais, merci. Donc, vous avez pensa bana la grande découverte biano. En tout cas, merci. Toba qui t'ose op à ta mingité. Tu zapena la question be te opposer au cas moi quelqu'un ba question. Et ça li kam sous tout ça bana la grande découverte. O itali mabala. Tozo mono pinza donc yo pinza zu fongola pinza likambo etali mabala so totali na monde po so to cheka na Afrique awa to loba to kosi ezo salema na monde mobimba mabala ezaya koningana sur 100% ya mabala. Pasteur Jean-Claude mabala ezokufa ebele du jour au jour. Yebisa biso, yebisa bana la grande découverte o bazolanda biso na musika. Et lokoni ezosala ke mabala ekufa pamba. Bon, moi je crois que libala ezali institution divine. Pe eloko ebundisaka maka koleka libala s'il vous plaît, ezate. Parce que apôtre Paul, le kola zalaki yanzambe a comprenait qui yango. Surtout que même dans Ephésiens chapitre 3, to comment l'apôtre Paul binazo fléchir genou nangai pona mabota oyo euti pa na nzambe. Or que eloko ezo fondé libota eza libala. Et libala ebundisama wuto ebandel, c'est-à-dire dès la création. Nzambe tango asali Adam na Ève, or que Satan azalaki pembeni ou à l'oukai ko contourner bango na volonté ya nzambe. Cellule de base à société ezali libota. Alors ceux qui déséquilibrent continue à libala yebaka pe libota est comme déséquilibré. Or que ceux qui libota est comme déséquilibré moyen ba nzambe ba sambela malamu ezate. Et telle cause ya ba divorce lelo tozana ba enfant de rue tozali na prostitution, impudicité et côté presque partout, il y a la dépravation des mœurs. Voilà pourquoi nous devons nous lever et prier pour na kobundisa phénomène oyo ezoa ko panza mabala na ba foyer pe biso ba leader na ba église to ba ko disposer ba moyens pour na ko encadrer ba foyer pour na ko éviter ba désastre oyo ezo salama na société. Merci. La grande dame à partir en France. J'espère que aux 8 réponses non, aux 8 et non, na ba question bo posaki bo bande ko komi tungisa nango na tinetali mabala. En tout cas, merci beaucoup pasteur. Mais pasteur, na présentation na yo oyebisaki biso oza isusu docteur, mais batu ba ebio pe na ki docteur te. Comment un pasteur a traité les sous-sumbasu pour qui sangono et panza nous autres traité mbasu pe batu bazobika dernièrement auto traité potamoko amnene na ebité soki oyebi ke batu ba yebi ke auto traité potamoko amnene est-ce que ko pesa biso raison ni yozo sela poto mona ka batu ba traité bambasu wana pasteur eza batu ba sela ki bokoko batu bakota ka banda ka banganga batu batambola ko simba siko yoza pasteur to ebité ozo sela kaka maloba na nzambe ba prière yango ezo sala ki batu ba bika to ezana ba biloko moko ebomba mina bakati wana. En tout cas bana la grande découverte bazana posa baeba la grande sœur Gerda à partir en France azana posa ayeba penze ya nono na tinetali mambo esali ko traiter bambasu.
Ok, merci beaucoup pour la mutuna nayo. Moi, je crois que R Mokoto Kokaka, ko réduire Nzambe na domaine mon côté. Parce que il est le tout puissant. Azala ba capacité nyon so mokil. Et tant azo benga biso, azo doté biso na ba grâce oyo ko sala keto zala utile pour la société. Mbasu eza mauvais sort o bazo boaka pona enyoko la mutu. Eh, eza passé. Eza mauvais sort oyo Mninga mutu asepeli te ayoki zuwa aluki a faire souffrir ndeko abwaki eloko wana. Et je sais que eloko o eleki le sambo premièrement ezate. Alors quand nous sommes venus à l'Éternel, voilà ma promesse à Salah qui bisobi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. Toke ka kotoa la meza ka passe parenthèse eza na batu mususu. Ole bandima bakoma kolanda miracle. Or que ceux qui déjà ndimeli Yesu na solo na mutema na yo, hein? Yebaka ke Nzambe a disposé déjà cortège à ba miracle ko banda kolanda yo. Et premièrement, ceux qui te décelé déjà que inflammation eza prononcé to confirmé, to ko s'attaquer na mbaso avec les anti-inflammatoires des choix, hein? Et puis ceux qui déjà infection ezali to ko associé na antibiotiques. Mais ça na bamba sumususu ceux qui le colo et vimbi na ne pas soukité, hein, et créer ba pota makasité tant to découvrir ango avant toko dans 3 jours ou une semaine au comment la penza mba sili. Mais ceux qui déjà pota et salami photo lukasko to découvrir à partir ya pu o ezobima eza na type ni infection ya microbe oyo infecté mba suana. Alors, ce que les microbes mususu et résistent quand même na mupepe. To benga ba microbe anaérobique. Et microbe wana soka vandi yango mona kamta comme na pota o babenga pote sila kate. Pote si eko sila nango, mais sauf que faut kutana na munganga oyo ayebi ko comprendre microbe nini oyo a infecté pota wana. So azana germe moko anaérobique oluki antibiotique de choix. Oye ko boma microbe wana pona ndeko abika. Comme je disais l'autre fois, au moni, les gens batumsu ba elabiso pote sala 3 ans. Et bimisi na bangusu. Okoyoka histoire na leka pa mutu songo na leka pa mutu songolo. Bon, toujours respecter bango. Les gens na olenge na bango ko sala musala mais sauf que les gens na ba notion mususu eza ko échapper na contrôle na bango. Biloko mususu po na kolonga yango fokaka na mwa ba détail mike pe na connaissance. Or que Nzambe naza sur sa connaissance nyonso. Soko yebi Nzambe eloko moko eko échapper na contrôle na yo ezalité. Vraiment la grande découverte ezo sunga biso mingi poto kwa kobimsa o tozalango. Mama beto yebi ke po oyeba elenga lilala. Il faut presser yango. Tango pressé yango goûter je koyeba est-ce que zangai to eza sukali. Alors yo nazomona ka la grande découverte bozo sala musala ko presser biso pour bayeba elengi ya makambo nzamba tchekat na biso. J'aurais préféré toko bakaka na musala obozali ko sala pour na bana nzambe ba découvrir pe bazwa mayele pour ete ba kosa malisusu te. Na ebite so mutuna mususu eza. Ouais, pour yeba elengi ya lilala, il faut offrir tango ndenge papa Jean-Claude Masakomuna auti ko yebisa biso. J'espère que papa Fiston na musika place aux allos ozo pa ba réponse na o. Papa Jean-Claude Pasteur Nabiso, toza moi question qui ya suka to comme nabiso ko chiter vers la fin et émission Nabiso. Si ko bambas o tozo mona na makolo abato presque o leka bolikolo point o leka bolikolo vimba likolo sali se bandeni. Est-ce que zapenda ba maladie o bazo boa ki la bato to ba msusu bazo nyata ba mai na banzela po bana la découverte pe bazo maele ndeni to ko leka na banzela. Pour ceux qui eza ya ko boa ki la te msusu eza ba mai bato bazo boa ka to soit eza provoqué par ba infection mo boy o mukile yebi to la grande découverte et éviter est-ce que vous expliquer biso penza poto yeba pena vérité penza to yeba donc eloko alboso na lingina rappeler biso mbasu lié à prédilection na moto terrain nango ezaka ka makolote utakozwa mbasu na lokolo na loboko na litama voire même na sexe na les occupés mais généralement bambasu eza ba mauvais sort mais ba infection nyonso ba tuméfaction nyonso ezo utakaka na mbasu te eza pe na ba microbe mususu ekoki komemela biso
ba pasi o ezokokana na mbasu yango na soki okutani na mutu ya mayele akoyeba kodécouvrir est-ce que eza mbasu to eza mbasu te yango na makambo se fait kozala na discernement et mutu akoyi kopesa biso discernement po to comprendre est-ce que eza mbasu to eza mbasu te eza kaka nzambe oyo apesi biso connaissance pe likolo ya foi toza koajouter lisusu boyebi oyo toyekoli na kelasi. Voilà pourquoi la Bible nous dit à la foi il faut ajouter la connaissance. Merci pasteur, à la fois il faut ajouter la connaissance. Pasteur, to comme na biso na suka. Est-ce que vous kopesa biso numéro de téléphone na yo peut-être ils en a bato mususu bazolando na musika. Ba ozana posa ta musu ba question mususu za privé. Oko kozana numéro de téléphone soit ya WhatsApp ou ba ko découvrir on bala moko po to solo. OK, koto na problème ezalité. Soko linko zwanga numéro nanga ezali plus 243 89 96 ouais, pas à pesa numéro de téléphone plus 243 pas numéro de téléphone ils en a bato mususu bazolanda biso na musika bazana posa basola na yo bazana posa koyeba ba vérité mususu oyo ebombami o mokili ezokosa bango pana la grande découverte oyebi ke nyonso eza polele polele. Est-ce que okoki kopesa numéro de téléphone na yo? Numéro de téléphone portable nanga ya liboso ezali plus 243 89 96 30 815 et il y a téléphone WhatsApp nanga ezali plus 243 99 91 47 12 62 plus 243 9 91 47 12 62. Ok, j'espère que vous avez un numéro à pasteur Nabiso Jean-Claude Massakomona. Pai, dès toza boye, comme Nabiso na suka émission Nabiso et Sili. Est-ce que vous avez quelques bateaux bazolanda biso na musika, okopesa mo bambote et tout et tout. Wana ekoyi kozanga te, ekozala likama pona kozanga ko remercier bandeko yo basungaka biso po ete totelema liboso na bino boye. Entre autres, Israël na sœur Nangai Nadège Manueno, moi si à papa man Manyongi c'est le président oyo bazanga kate ko soutenir ngai pona ko sala musala pe ko zana ba moyen ya ko communiquer boyebi otoza nango na Luanda toza na mama Ida Nyangwile Rebecca o pa soutenir na biso na batoli na ya malamu tozali pe na papa na biso Iber Batekela mobali ya mama Yolande Babadi o bazanga kate ko zala na biso elongo pe nazo zanga te ko remercier bino la grande découverte o bozo sala ke tokoka ko pasuka mokile yo kasola malasi. Merci beaucoup en tout cas merci beaucoup aussi sinabiso na pasteur Nabiso Jean-Claude Massakomona à la prochaine occasion tobi ke lelo eza suka te tobi ke to bandela susu to mona susu. J'espère que bana la grande découverte surtout na Angola bazana ba question belé o ba préparer à la prochaine occasion ba rozala pour le retourna neti Mitterrand na bikazola ndabiso en direct papa fiston ba mbote na yo belé ba bon dimanche et siko zwami yo en tout cas merci j'espère que vous avez ba réponse na bino bo préparer déjà ba question na bino bo s'abonner bo liker bo za jamais dessiner la grande découverte na la grande découverte en tout cas to bomba raté to lobilaka nyonso to lobilaka to yambaka tous les sortes à battre. Donc makambo ezaki bazo loba na bino na ndenge so ya ndeni so koti na la grande découverte okoza jamais d'ici bo s'abonner bo liker Maman Nadège na musika, s'abonner, liker et tout. Bah bon dimanche, belge, ciao.